Jamais. Jamais. Tu as besoin de mission montée dans la team. Où il y a époqué ça va y avoir suprême héritier Watanabe. La poule cadre c'est fini. Les amis de Wata ils doivent rabattre la tête. Baza parmi j'irai ça parmi frère eux to banane la team Wata. Voilà. Vous il y a un big post dans l'héritier Watanabe et pas à 20 voilà. Et ça clair, baza nous parler là-bas au big boss ça papa bonheur. Watatino lokaso pakalingomba grand frère les deux familles bona besoin pour ça obeta masolo ba yuma tena ba yanki ne na fa na yo bona za na posta te obeta masolo ba yuma na ba yanki ko yuma ira kwa yanki ma kwa yuma wata na posta so ya ambulance non c'est le bon pour votre tombe j'ai pour apanza bongo ni merci à moi et celui qui donne un animateur moi za ba likolo héritier se plaît bon ba fleur matine na rabino mo beta bon na ngola ngani aza responsable atini yo panza bon na ngola non to panzi te problème c'est quoi biso to na ngola beret rouge ba soda ya goga kolonga ya pulusi elongo la team Wata eloko te kolonga ya jivet et compliqué na album compliqué le côté nyonso tout normal boss abetaka ba concert boss asala ba abetaka ba sala minene boss asala mamutu en dehors bango biso balonga à propos que 1000 anges 1000 des mots big boss aza toujours na studio azolamba toujours 1000 anges 1000 dia boulot. Merci beaucoup, très chers internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland émission de donc on est sur www.idéologie TV. Il y a David Wembe. Idéologie TV et Yena Marambasika. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, et c'est David Wembe dans la Sarabino. Dans la Sarabino pour actualité. Et là, et pas il y a David Wembe. Merci beaucoup. On a tout abonné à Idéologie TV. David Wembe est dans l'actualité. Dans l'actualité, et les Kanga. Loin dans la minute, c'est à Royinda. Héritier Watanabe. Motonatembe Gogan. Qu'est-ce qui se passe dans la Luanda? Et ça, qu'est-ce que Moro, il y a New Style. Bazalagi Bongo, Banato, musicien, il y a héritier Watanabe. Bazalaki na Congo, Bazalaki ko livrer ba concert na bango, si je me trompe pas, Bazalaki na 2 ou 3 concerts, il y a Robert na Katsa Ngola Awa. Na Makasi Bongo, il y a le sénateur Paulo Tudin. Après avoir livré ma concert na bango, ba yo kuta na makambo ya coronavirus donc moyen bazo ma Kinshasa ezate na minute oyo bakangama na kati ya Luanda. Après avoir ko kangama na kati ya Luanda na minute oyo nde nazo yebisa bino bazia ko kabwana. Nani abomi bango ngana bino to yebite. Plateau nanga je suis vers général Glody Gouti. Donc ye azali pena moko ya munoko ya héritier Watanabe na kati ya Ngola awa. Donc avec Glody Gouti on va essayer de parler à long et à large. Qu'est-ce qui se passe? Bon bazo beta lisolo bazo lo baga héritier Watanabe mutu abomi New Style. Au New Style bana mbongo futa hotel te. Bazana bona bambongo te, bazana bona ba patrocinador te. Donc héritier Watanabe na le beret rouge ya héritier Watanabe o bazaka na Ngola. Oyo Glody Gouti azo faire part na yango état de question publique. Bango ne mutu ba expliquer biso qu'est-ce qui se passe et loko ni ne salami pona orchestre wana et kufa et ba musicien mususu bazonga et pas ya héritier Watanabe. Glody Gouti il y a David Boitard. Boitard si grand frère. Bonne santé. Ya ta fille Chimozo monara après du cœur. Très bien habillé. Ya tel père tel fils toujours héritier Watanabe. Ah bon? Voilà. On a papa na za idole na. On a idole na landa. On a idole pena unga na landa Glody Gouti. Gouti ba santé non héritier Watanabe. Héritier Watanabe sa wapi santé ne za ndenge nini na minute de to so no bon. Voilà, non banana nous premièrement na Boitard na big boss héritier Watanabe et ça zola nanga. Ba bon séjour na à Paris. Malgré tout confinement, mais il a permis à toujours dans la séance et à studio, voilà. Il a toujours dans la séance à studio.
un album Otozela, le plus tendu du monde, au monde entier, Zozelango. Où il y a que 1000 anges, 1000 diaboles. Donc, il y a un monde important au monde des Zozela pour le moment. Il y a des héritiers à la musique congolaise, il y a des héritiers à monde. Donc, Nzambe pena parnyake na bamabe ebele. Oyo bamabe ebele komela mais Nzambe parnyaka parce que il pena des héritiers. Donc, kombo na yo, ezana ye moto. Les bérets rouges, il y a héritier Watanabe na kati Angola. Rôle na bino ezalaka nini? Pourquoi bosala Angola? Voilà, peuple congolais, peuple angolais, il dit que partout dans le monde, les Béret Rouge, c'est une groupe du travail. On a artiste et héritier Watanabe. C'est un groupe moko, il y a promo. Donc ça veut dire que bon, ça groupe par exemple album, concert, à publier le compte Facebook, Instagram, et puis on a pour partager, pour aimer, pour ça toujours marketing. Et on a sens pour ça là, Béret Rouge. Déjà une groupe du travail. Et ça staff moroté pour ça là pour na Mandia. Voilà, deuxième groupe moko, il y a Yaya, Baza Kati, il y a Goga, Baza pour la promotion héritier Watanabe. Donc c'est officiellement héritier Watanabe. Ndakota la biso na minto héritier Watanabe yebi bino. Non, Kolobaku c'est trop dur. Non, na bino les bérets rouges à Watanabe na kati Angola officiellement héritier Watanabe yebi bino. Oui, il y a David tout ça considéré par David boss héritier Watanabe parce que tout ça les musala moi kitoko. Tout ça les musala ya ba ou ya bana maternelle qui tout ça musala pena qui professionnel. Vous sentez que so ba garçon ba telemi, ba garçon ba osala ba zo komana ba Facebook on sentez ben telo. Les autres pena ba garçon ba telemi, ba garçon ba zawana pour on sala toujours promotion ya big boss. Voilà donc Béret Rouge partout dans le monde ils ont un groupe de travail, ils ont un groupe de mandiati. Qui va mandiater par la Béret Rouge, un peu de whisky, par la boîte, pour passer dans non. Béret Rouge a un groupe de travail, il y a responsable. Un groupe de travail, il y a bandi. Non, groupe de travail de promo. Non. Béret Rouge Morota a délicat. Mais Bobondi Sarabatu. Béret Rouge Morota, il y a une ville Angola qui Béret Rouge a boumé la boîte. Bobaner Bobondi Sarabamisien, il y a New Style. Non. C'est beaucoup de bango. Non. Beaucoup de mission moko obino boyebi na bosani comme si je me trompe pas RTL bon menacer non menacer pourquoi Angola mboka za ba konzinango ça veut dire que ça ba déligue non na Congo ça veut dire que so Angola c'est Goga majorité pire en Angola baza ba héritier ozu ba maître ozu ba playboy ozu ba responsable majorité belé baza ba héritier Watanabe ça veut dire que ba olingate que frère mo bolendenge ya Congo au sali personnalité ya ndeko na bango oye na mboka eza mboka mobimba bayeka ya Goga ça veut dire que bon mais sérieux voilà il faut que ça va toujours prudent Lodi Gucci na ba source na biso toyoki ke bino kaka les Béret Rouges à Watanabe bino mutu bopandi New Style na kati ya Angola monde te totala yo eza solo ya David oza mutuna moro ya Satan provoque Jésus ye ba oyo aza yanga ayi mam na solo na nikonkai ayi mam na solo la dikando maboko banki biso toza ba petit agoga ça veut dire que toza te na ta ya kotala bato moko boye baye awa kito basala eloko na bango biso to séparer bango non interview on a tala ya big boss na héritier Watanabe asopela bango ba fleur nzela malamu bakende malamu c'est tout parce que biso ba petit asopela bango ba fleur nenga 12 asopela héritier asopela bango ba fleur matinda rabino bo beta bango na Angola ngani aza responsable atini yo bo panza bango na Angola non to panzi te problème c'est quoi biso to na Angola Béret Rouge ba soda ya Goga ya Mandela Weston na Desika Bushkop na Xavier Lopez 10 ya monde ayima na osola na maître soup bana ta wana ti biso to wana ta o panza kwa sabatu surtout depuis ya bango to fosobola ba fleur ba ke malamu nzela malamu pona bango ezaka nini bayo bakenda baza bana biso héritier Watanabe aza papa bonheur aza papa mo malamu mamu na lobela yo même producteur Paul Tuni le sénateur ayema na osola
héritier Watanabe aza papa bonheur asopela bango bafleur ezalaka ke bana bamoni ke bazonga na parler na bango porte est ouvert non toke malembe Glody Gucci toke malembe lisolo ebimi ke Watanabe a utilisé yo précisément yo Jules Molisho etake bino bozokonza les bérets rouges na kati Angola a utilisé bino po bopanza New Style na kati Angola il paraît que New Style baza na mbongo foot hotel te baza na bamisusu bakangi bango passeport c'est pour cela héritier Watanabe tanga yoki yango da utiliser bino bokende kopanza bango premièrement ça c'est faux parce que Big Boss aza papa bonheur ezaka kini na yebiso ke bana bazana besoin ki papa bonheur na yango besenga panza bana bazana besoin bazonga ndako na bango bana nenga Angola ça veut dire que na nenga Angola bawata kuna baali boss live la biso bazana kati Angola derrière nous il y a un groupe de travail en plus tous les amis de Wata baye o ba gérer ka ma héritier Watanabe na nenga Angola il dit que peuple angolais ba otalanga partout dans le monde derrière vous c'est tambo na ba ordre nango ça ba principe ya kopanza bango pa bato ezaka na ba principe oyo ke so boye lelo na Angola bango nde basimbaka staff ya héritier Angola bamoni ke te bana bayena makolo na bango les amis de Wata elobwaka bana te baza parmi Giresse aza parmi frère oyo to banane la team Wata voilà Vuluzi yekuta uta na Big Boss dans héritier Watanabe et pas ya voilà et ça clair bazoni parler na bango Big Boss aza papa bonheur azoni si bango eza problème te parce que biso tozalaka awa fo tosimba sikoyo bugeda otokanga bango na maboko parce que oyo bagarre ya goga héritier Watanabe tu vois na ndenge pene ya mpifo ke moto oleka te espace eza te de so omoni ke ngamo na teni boye bere rouge teni boye Jules Molisho atelemi bakor ya Wata ça veut dire que la ville est tranquille yango omoni ke na minute bana baza pena na makolo na biso de bafrère wana baza na makolo na biso donc c'est ça to eloko ni héritier amoni importance oyo Giresse aza nango to importance nini oyo Vuluzi aza nango baza spécial na baninga tu oyo batikala ke po bango azonga po bayamba bango non baba frère babosa na Big Boss déjà bien po sans Giresse sans Vuluzi tozobeta baconcert mokonzi azosala non ça trace kolonga ya Vuluzi elongola na timu Wata eloko te kolonga ya Giresse compliqué eloko te nyonso tout normal boss abetaka baconcert boss asalaka abetaka basala minene boss asalaka mamutu en dehors bango biso balonga à propos que 1000 anges 1000 démons Big Boss aza toujours na studio azolamba toujours 1000 anges 1000 diabolo ça veut dire que elongola eloko te ebakisa eloko te bazaka nde bana parler c'est tout na ndenge bon sens voilà Giresse aza na Luanda Vuluzi aza na Luanda voilà ici basolide ane héritier Watanabe voilà wana nga na koyeba te na koyeba ngo te wana ezali likambo ya papa na bana na ye mais na ndenge oyebeli Big Boss na biso bapeti ya goga ava tosala likambo na Angola tozwa na appel ya email suprême ça veut dire que so suprême apesi biso accord nzela nde tosalaka oyo monaka touche non touche te héritier Watanabe bokanisa te bopense oyo bozopense te eza wenge non même bijou selemani na momo etisido oyo basolo ya nanga babisi na Glody mwana nga ya porte eza bazaka bandeko na biso baza bafanye na biso tokobwaka bango te nde tozala bango ozo comprendre nde tozala bango la team Wata eza orchestre mo eza motema mabe te wana eza zaiko na biso tokola nango eza orchestre ya bagene eza ba orchestre te ya bamusicien oyo lelo baventre minene oyo gaillard non wana eza pena ozomona biso mo toza le roi tel père tel fils de la team Wata eza zaiko tokola nango eza pena ke zaiko na biso ya bajove oyo tokokola nango jove ya ndenge mwa baportugais orchestre ya bagene mamuna oloba oyo eza pena correct même Nina la perme apesa nga conseil baza ebele bapesa nga conseil ozo comprendre bajino kabambi baza ebele bapesa nga conseil bateyaki nga bamaître ya suku banombre wane bijoutier ya solo esika aza na pesi mote bajile molisho bamasa eza ebele bapesa nga conseil basouvelanga riche babosika nde batomona baza ebele bapesa nga conseil
qui était Glody Boya Mabango Bazar faire na bino c'est tout mais les autres pour menacer la mission na nenga ngola les autres groupe moi ba voyou et là David problème c'est quoi même Jires même Voulous dans la numéro ya Big Boss Héritier Watanabe ici ba sola gina Héritier Watanabe a pesi bango pouvoir to AFC bango officiellement que bazongi déjà la team Wata Boya David ngame na zalanga simple ya boy non bana audacité ndenge nini ngako mwana naleka na interview mona ba musicien mo balongwa bakenda basala carrière na bango alivne bango na émission na plateau bango baolo banga za sima na bango monde entier et moni ça autorisation ya Big Boss ils en a sens c'est qu'ils ont autorisation ya patron il m'a fait cette autorisation au monde de l'eau bon si ça bango touché ils en a bango bazonga c'est normal voilà même boss Major Teka après ça il peut je reste foutre conseil Major Teka longe barbe vitre DJ doit pas passer bon conseil mais ça pas conseil ba ba pesa kisa ba poto ba doli shum bazo solo la ba exact na ebite question esengela msuna tu nango géré sina ye moko voluze awa exact po awa bazaki na mbongo te ba katani pesa au foot hotel exact po géré sina voluze ba simzaki ba passeport ba ni na mbongo au foot hotel ité ba katana ki déjà po bazana ba sponsor te na mbongo o ya moto muto influencer ba moto bazonga la team Wata mais ça va pas mbongo te non il y a David problème il y a possible ça ba passeport na bango wana ozala honnête et correct na yebi yango penati na moneka ba frère bazongeli biso etaki relation publique na Angola Héritier Watanabe ba bengi ngapa ba grand frère na ngapa ba za ba autorité na biso ki to ya maba musicien bo on reste ba simisa ba passeport ba hôtel awa ba koti ba Mario etaka yochu wana na yebiti ezaka enquêté on a rose à moi clair grand frère mon Angola eza mabele ya goga eza na mboka ya goga eza mo frère mboka na ba konza ça veut dire que so mboka oyo oye na ndenge ya 12 on a 22 wana ya kibulelo wana espoir goga wana mettre supérieur mo kana ebisi 22 za lokola esprit ya suka ça veut dire que mboko pele ya mabele ya goga donc ça veut dire que c'est la frère ba komai ba Mario ba Buchu ba nani ba wana wana problème na wana ebiti goga azanga na posa ya Jires na Voulous azali na posa ya mokité ça qui tant ba le na zo le vérité est celui que la team Wata est ba boss chanteur na 4 ba chanteur ba za ba yembi ba yemba ka tile to za ba ko ba yembi wana asa mo yembi aussi ba Olivier le bel ngana ba da Congo lelo denga leki Olivier Azate Olivier Ibigo Yemba aussi le roi ngaso na ba chant na mona ngandeti ba nani vena ngawo nani vena ngablez ula na mona ke pa meshka chef d'orchestre de Skaza je vous salue na ninga Congo ba yembi pena baza o ba yemba ba okokena bango etika to truter on a tout de bazongi et ba sera et le logo te ko changer le logo te il y a porté ça Héritier Watanabe le suprême c'est tout Watana posa so ya ambulance non c'est le bon pour votre temps j'ai pour apanza bango ni merci à moi et celui qui donne animateur moi za wana za ba likolo ça va likolo mo ba songo ba benge mioto voilà l'animateur ba za plata wana ba za merci à moi ba za wana ba merci à moi ba za wata tindo lo ka so pakalingomba grand frère les familles bonana besoin pour ça on beta masolo ba yuma tena ba yanki ne na faina yo bona za na posta te ko beta masolo ba yuma na ba yanki ko yuma yeba ko yanki ma ko yuma ça veut dire que ya porta solo ma soto solo awa na wana batu o bino o ba otinda bino bo panza orchestre wana yo mdali bosa beno logi bango non na faire le ngamutu te mais na za wana besoin ko solo masolo ba yuma tena ba yanki ko yuma yo wana ko yanki wana ko yuma ya porta beta masolo te na ngaza le pes na tindi la ngaba iba ba 100 000 ba 200 000 donc les importants non au beta masolo la vena ngaba nikonka iba ba vena ngana ni Major Teka ba monde baza pour le moment qui masoto ko solo la ba monde wana ba vende ba sala la kele so wata bi aza posane pe na la team jamais hein jamais
on a besoin de mission montée dans la team. Où il y a époqué ça va y moi suprême héritier Watanabe. La poule cadre c'est fini. Dans le besoin vérité, la David. Héritier ça fort. Big boss héritier Watanabe dans sa puissance. Le big ba ligne qui a qui na ndenge ya ange biabou. Au final la belle qui était Goga a sali ba ker moko boye o ba ki bazo ba ba lelo o ba bobo bele ba fanda kana ba jilunga ba fandi na ndinga nord ba igenzao ba fopo le nord ba berelo jigenzao voilà et non frappe le kalenga o tala pela qui était ba moi pela qui était makambo ça ba jilo moliso zoko ba wana tout ça va important. Héritier Watanabe arotinda ba staff ebele na poto yibo banda makambo bana kala mais comme si yo zam dalibabe non zam dalibabe mais ok te point ngana za nga bourgeois mutema nanga za ouvert ozala ka mutake toté et yo oni ne compliqué nga ke on a poto za la raté chaussure yango na za na ba montre ki bulelo pe na za na nala ba pata ba diesel na za la déjà bien dit que c'est Héritier Watanabe robi na via ba poto te. Yo fait la rega musala ya to wa o so le bana porte c'est que ça la no ga musala pamba et ça conseiller non ya ba ne yo te na za pemé Héritier Watanabe ka ko Héritier Watanabe tina la photo non pesa tanata ba frère na biso ba kenda ezaki ngonga na bango ngonga na bana basi ba ke mais yo caméra non eza problème te ngonga pe mko ko koka ngapela ko kende photo est-ce que ngana za mari za père des enfants za responsable za na frère na ngana mula ngana za ba gère ba frère mususu te ba monaka za responsable za responsable na même Héritier Watanabe dit que petit na ngabuli za responsable la famille na est-ce que ba quarantaine ngana chobota mais la bota qui oh parabéns obrigado ça veut dire que Héritier Watanabe mkoleto na ngape koma au moins na okene poto na vie ko za ramta keto te ko za ramta invité ko za ramta en ko na ko souffrir est-ce que tu es ngana ngula naza parmi baya oyo même banza autant bazaki même ba frère tomba zalaki na ba frère somusu la jile monicho la guerre sala to ba à l'avant naza parmi baya oyo baza ba bagarre les poison ayi mamna sola naza parmi ba bagarre hérité d'Angola et a défendre la pena Costa Nostra boye na ndinga Angola avec un esprit pour naza mila ko satina ngate ko na fatiga ko na beta mutu non arotinga ngala mabe pourquoi pas bikinga et lui veut sa bagarre na yo za soda naza bagarre na sens que na bundela ka makamne na ndinga Angola ko sa patino bundele mutu atinde obomoke so na o complexe so dans la civilité mais ya rotinga mabe na bomba mutu o yeso beta musique propre o beta musique intelligente voilà Héritier à 2000 il y a 2008 7 9 10 ils ont hérité à l'Europe héritier à maison mais héritier à la team moi tête il y a des choses différentes voilà et le moment où tu vas salir constant nega masolo zokende balobi album ya wata esimaki penza te boraté générique boraté barumba mosusu na mi âge mi démon ezandere ni mais David Nina la peur de maman la Kadjidja maman dans Lara le peuple congolais partout dans le monde bateau pena bazana oreille la musique te oreille musique ezana balobi générique héritier zo ratango trop alors ni ça pena bateau te est héritier Watanabe dans animateur azana animateur aza chanteur aza animateur nous sommes animation faut ba frère mususu o ba beta ba 5e vitesse aza animateur c'est on tala ba plata on tali ba bexi à mwana ba monde ba ça l'animation Héritier Watanabe ba ka pona chant c'est fini mais de beta tout à l'heure beta la reine de sa bota nga DDD bota nga DDD beta ka la reine de sa beta te l'état biso ba ezaka ke Congolais za mutema mate et on veut que la reine de sa beta te l'état ba boy la reine de sa ezaki ke chamo oyo bino bomona ki on venait que te na album to na single toni kasi ba bloko wana ba fruit wana ya on de la sagele msu mi âge mi les mauvais on raté et ça la souvenir la reine de sa beta na maman na chant 1
bosa yemba na baligné moi kitoko ebe ke bete na ngola to fana no aso ba tela rende saba au moins tela ba boîte et pas sénateur par tout bilu na kibokolo et pas sexe tata na nini na longe ba pa ma shorteka et beta so ba tcha ngo ba sena ba tela rende saba la nisa et beta bon na zolo belo ba do ta kan na yebi donc ta te kan Junior Panda depuis même dessin et ça va nous le monde beta quand on se la tela rende saba maman na chant mon bangé na chant et ça quand Congo na ça me maman c'est tout mais ajmi des morts wana est-ce que ba pas problème il y a souka basa donc na crime za na reine saba et na générique wala reine de saba na générique ils ont la crime za la wana Pierrot Dexi à moi la bande rango plata ngwana asara na rango na animateur na biso Radel na générique na souka na générique et ça combien de titres bon neti nga pena ndenge papa zolamba biloko akokisima bagoute na bamungwa te nayebi nombre ya banini wana ti nayebi ke naza déjà na bureau papa tosaka mosala soki esili nayebi ke papa osplige biso combien de titres po peuple congolais tout le monde bayeba nombre de chats eza na kati. Merci beaucoup à toi Glody Gouti Watanabe donc balobi epena général tokenda biso na suka na émission na biso. Voilà, au monde partout, même dans Chic, même l'église, ils ont un caminango. Derrière rouge, ils ont l'administration. Ils ont un président, il y a un vice-président, il y a un trésorier, ils ont un marketeur. Ils ont comme relation publique. Ça veut dire que il faut que vous ayez un nombre, il faut que vous ayez une qualité. Pour essayer contre la staff. C'est la première fois que vous avez respect. Mais à mon passe dans la dernière rouge. Non, moi, c'est dans l'hôtel là-bas, il y a des télé Marawana. On a bien une équipe nationale. Il y a staff tout Angola. Il y a musiciens congolais. Une gratuité condamnable. Derrière rouge, toi, il n'y a pas d'ailleurs David. Pour constater, derrière rouge, il y a un mandat. Derrière rouge, il y a un mandat. Derrière rouge, il y a un responsable. Derrière rouge, il y a un mutumoko respecté dans la carte Angola. On a tiré la même. Et le ballon on a nenga mabe. Oui, David, c'est le boss qui a fait la chèque blanche. Non, on a vu ça. Voilà. Na comprendre. Voilà. Na etu ko bota. Boss nanga o atingela kinga. Edika ngamoko. Voilà, exactement on likana TV. Aza so ba tawa na tenga za responsable. Exactement pas ni kim ba sa marumba ba net, ba peso Thomson na sa kaloso. Oleki publier ngo ça dit non, aza responsable. Vous avez moins grand frère. Vous déjà ma passe. Vous comprenez? C'est ça. Donc derrière vous, j'ai pour moi un travail pour un compte en haut. Il faut avoir le règlement en haut, papier en haut, ça la comme la loi est dans la derrière rouge. Il faut que qui en haut, compte est ouvert, au compte en haut, voilà. Ça va monter pour la bateau. Voilà, on va ça monter dans le boss dans la boss live, mystère le plus compliqué du monde, héritier Watanga de la Polga, la Nengue à Paris, on a beau sentir Bobo Beloy, le Bouchoum, pourquoi pas, Régie Ilunga, Wanazer à Palais, la Moni Allegri à Makaya, Moni 100e, le petit Santa, pourquoi pas, Wilson, Schengen, Popol, Wanazer à Palais, Bazé Belé, Bazé la bosante ba jogo opé ngana ninga ngola la bosante jogo mongo kite ni province de gauche le bonge na le congolais c'est Siko Zali baza ebele bazomona na nene ya ngola les amis de Wata na moni Xavier Lopez di Samboka ya Mandela Weston de Zika Bishkop Maître Soukou ya Kadema Tumona na moni Boutique Matadi où en live avec des soupes na moni ma bijou Selemani bijou Kenwani ya palais Pentecôte World lui bamoto faisait à palais ba yedi ni comme kai formateur du boss parce que télé ikando maboko ba business class ata diable on appelle ça rabato
mbongo faut posenga ye yesa moni akabeli business class Francis Dikando Maboko Bank na bosa chapela ninge ya Ojaela omoni siko major de Kalibos pourquoi pas oya biso molati na biso JP Latino Manzo wana za biso na junior soyo na basapela ebele Congo ils ont la yango photo na mona ba photo ils ont Spiritas ba Rosalina ba Ashley voilà la photo Spiritas na mona c'est Beren le général Glody Bouchaza wana Beren Rouge Makambo c'est tout un mot pour la Watanabe Big Boss Héritier Watanabe patron yanga na zara moi na yo leki na yo ozomona o banda na yo banda signé Africa si lelo ndenge makambo ezokende nini ange mi demo yayebi ke opesa biso kaka makambo ya bien oza papa kolemba te courage bisoki na pension ya ndenge angola nga mpe papa na mariana Glody Bouchi akomela nzika nazomona pena ave donc nalinga koya to nazobunda pena mpona yo yayebi kokende bien donc toza pena ensemble ya bien ezoya. Merci beaucoup na batutu oyo baza koaccompagnaka émission ya David Wembe. Merci beaucoup na babonné na biso bo s'abonner toujours massivement na Idéologie TV avec David Wembe bokota makamba bien. Merci beaucoup à toi Francina Bak. Zalaka na David Wembe rosala bien. Merci beaucoup à toi. Donc c'est où ka couper chouchou plein. Oh chouchou plein. DJ Gloire MP4. DJ Gloire MP4. DJ Jésus. DJ Stuga baza DJ Mora oyo benalo. Envie mayo. Wana ya palais envie mayo. Baza bene ya palais qui wana tio na biso. Na mo bena Odino oyanga ya palais. Ya za bena moko yanga. Odino Jogo Kalala. Wana Jogo Kalala wana pe za biso. Igor. Donc Igor pena Jogo Kalala wana ntima. Donc beaucoup takakotaka. Derrière la caméra c'était Chika Bosango. Donc Kalaming était album de Chika Tobima. Vous avez préparé donc et Rosala bien quoi. Bob Kinkela. Merci beaucoup à toi Boduk Matadi. Donc Zalarana David Rosala bien. Quand on parle de Boduk Matadi, on va directement à Paulo dos Santos les guerriers. Paulo dos Santos les guerriers. Merci Nabino Penalo. Guerrier Paulo dos Santos. Mon boss Timba Losaye de Dangola. Mon boss Timba Losaye de Dangola. Donc merci beaucoup à toi boss na makambo do sala pona David Wembe. Dikando Maboko Bank. Merci Dikando Maboko Bank. Business class. Voilà. Donc Zalarana David Wembe rosala bien.